Sébastien, Papa Bonheur. Très chers fidèles internet, ngande kona bino na komba parola chenga ba bimo so nzamba zo tanko kela inane toza na actualité moko oyo lelo bato oyo basali ba audio bilongi ezomona te basali ka ba audio bazombo na bangolais. En tout cas, ça peut tarder, na pesa na ba mbote na ba obalandanga, ba abonné na ngani so ba mbote na bino, ba topé bolandanga na bo s'abonner te, bo s'abonner na Parola Shengene TV, ba toilette bien vraiment, ba émission ya bien. En tout cas, ngana zaka na pona opesa conseil, kosala ba analyse na ba audio oyo ekweli bato nyonso na WhatsApp. Ça peut tarder, na pesa bambote na vraiment pas ya Floris Sambo bambote et Pablo Sienne motema ya Safiuma na kati ya Maroc bambote na bino président Domi na Lille Fiston joueur ballon d'or manager Emmanuel Sterling bambote bisika bozali bino nyonso en tout cas bandeko nanga biso tozwi ba audio wana na WhatsApp. Elo nga na yeli vraiment pona ko beta sete na bandeko basali ba audio. Bandeko basali ba audio mais basali ba video te. Nga selon analyse na moni que za distraction moko o ba memili peuple congolais na bazombo tandis que pe bazombo pe ba répondre na ba honte nga na zaka kana pona kopesa conseil à des côtés na za te pona kota bazombo na te côté ya ba congolais mais nazotalisa réalité ya likambo oyo vraiment nga natiaki litoi natiema litoi na yoki après nasali analyse ndeko mwasi alobi ke bazo refile ba congolais bazo excusez nga ba refile oui ba congolais plutôt sorry na Kasai eza réalité parce que président oyo a eu pouvoir selon investigation na nga nazwaki yango avant naleka mpona koinforme bato oyo bandeko bokolandanga batelespectateur oyo bokolandanga bazozongisa oui bien sûr parce que eza côté ya diamant président oyo azwi pouvoir na kati ya Angola aza na posa alégaliser nano atala makambo na ye ndenge nini akoki kotambusa pays po économie ekoka susu komata parce que na Angola pe économie eza vraiment se makasi bato bazolela bafere ezosala masusu te badollar ezomona na lisusu te alors tandis que nakala bato babande ko se retrouver bakongolais nyonso baza na kati ya Angola babande pe kosepela kosala bafere na bango mais pour moment mutu nyonso aza kolela dollar ezomonana te alors président azwaki mesure ya kozongisa nano bandeko wana bazonga nano o baza kote ya Kasai après soko batali makambo batali makambo ndenge bango moko batambusaka mboka bandeko bakozongela kosala na bango mais tomoni ba audio ekomi ba injure ekomi ya kofinga na pona kotia bato ba eni kati na mitema biso tolingi makambo wana te to wana posa ya kimia parce que Afrique eza mboka moko beni eza mboka moko oyo nzambe atia loboko biso moko kam tozolinga kozwa tozolinga kozwa mapamboli wana te oyo nzambe apesa biso tozolinga kozwa yango te tozomema ngo kaka ndenge wana ndenge kaka likolo tandis que eza vraiment malamu mingi te eza malamu mingi te bandeko na ngai tobima na distraction bato oyo basali kaka ba voice eloko etininga mana sala émission mpona koloba ke bandeko oyo bolanda bango te baza bato moko baza complice baza vraiment complice bandeko oyo bayebi eloko nini bango basali parce que soko eza réalité mbele bato mingi ba revendiquer mais bato bazokipe yango te bato mais comme te biso toza ba molobeli toza ba molobeli foto leka poto lobela kaka sujet yango mpona kopesa kimia kotia kimia na mitema oyo abala muzombo azala na mwasi ne muzombo bien tribalisme ezala kati ya ndako te oyo pa bala pe congolais azala bien na kati ya ndako na ye tribalisme ezala te séparation ezala te en tout cas ndeko natiela bino na ba voice ba video batongo balakisi bilongi te mais basali kaka ba voice eza trick moko ya
ya kolinga kotia division na kati ya bandeko na biso. Vraiment faut kozala sage, tozala sage, toyeba eloko nini oyo biso tozolinga toporte na avenir mpo afrique ekende liboso, congo ekende liboso, angola ekende liboso, afrique nyonso ekende liboso. Yango biso tozolinga vraiment tozala na kimia, tozolinga souffrance vraiment te na kati ya baafrike wana. Pays kaka esouffraka eza kaka congo te, bapays ebele bazosouffrir oyo population bazokoka vraiment kobima vraiment na souffrance te, na pasi te. Bapays ebele baza na situation oyo. Congolais angolais baza kaka bato moko. Bambote na ngai epai ya Lydia Kudivita Colax, bambote na yo. Bambote lisusu epai ya Philomène na mama na David. Bambote toka na ba audio oyo poso pe toyoki yango lokola eza kaka bato mibale oyo bazochange tonalité ya kolobela, bazochange tonalité ya kolobela. Nandimi te ke muzombo nde mutu azorépondre congolais, nandimi pe te ke congolais mutu aza korépondre muzombo, tandis ke baza kaka bato moko kaka. O ndeko na biso congolais, toyoka siko ndeko na biso muzombo. Tolanda en congolais. Toyoka ndeko mosusu oyo arepondaki.
En tout cas bandeko na nga eza pasi mpe mawa, eza pasi mpe mawa, totika distraction oyo bandeko na nga vraiment eza mawa mpe pasi bandeko oyo tandis que mpe baya mikolo baza na mentalité mpona kosala makambo oyo komema peuple congolais na distraction, komema peuple muzombo na distraction. Angola eza mboka moko monene, eza na batribu ebele na kati ya Angola, bazombo kaka te oyo bafingamaka kaka tous les jours, bangolais kaka